y a Denis Maïsé Sopani. Oza papa. Loko l'équipe pardon na scène moi exact parce que y a Denis puissance à pardon. Pardon za fox ou ezo libérer mutu. Omoni na mboka oyo ko banda lelo. Mosala nzambe Denis lesa komi intouchable. Ina yoki mutu moko aye na télévision. Aye ko fingela nga papa. Écran prophétique. Il y a des lilesi. Mosala nzambe akutena lite ya kanda. Toko. Zela ke okatinga parole pona ni konde kona ngai. Ande kona ngai. Yo zala ki te zelanga ni na betela yo te papa na ngai. Bongo na chelo tembe. Papa yo. Batu ba kondana ko pamba. Akoti na ndako des costumes. Et puis ba costume azo pesa. On dira que c'est bataille na ngamba la moko. Izaki minene te. Te papa. On est Roger baka pesa ngande zaka munene. Ah, OK. Mais yé pas ça muki, yé pesa ko pesa minene ndene. Te na kamwe ki makasi. Ya Roger. Papa na ngai ba promesse kitoko ba promettre ngai na ngina pedrango ngamoko na busoba na ngai. Omoni siko place malade ya mutu na ngezalaka. Place ngina pedre biloko nyonso. Po nyonso lo banalo bana sakuti. Ndeko na ngatoza la juste. Ya Denis les. Bo ezobi maloko ndeti makamu nyonso aningaka sala au sala disuste. Yo moni ndeni. Pour yo babysitter. Na bongi cité papa na yeba kité. Teloko le bagi o yeba kité za. On raconte ma beza bien. Ya liboso na beteli nanu yo maboko. Merci. Pona musala kitoko. Merci. Bénédiction on a recevoir yone muto bandaki yango. Amen. Atana sengi bolim sisiko na ko bebisa pekasi. Nzambe. Na ebisi yo. Ngana go senga bolim sina tongo na poka to beba nini susu. Nini susu. Te pona mono zo provoquer ngai. Non, e bono ningo matela ngalo kwa na sengi bolim so ngo mona ngana bimizoba. Fondation Yassine Bilele. Yassine Bilele, Mama Motema Malamu. Fondation Yassine Bilele, Zosunga. On a bâti le 25 décembre. De couper sa barre et il faut qu'il a pas pour le en plus, là, la bâtisse, on a mal dans la biso, au cas où peut-être la fièvre serait malade, on sera toujours qui parle. C'est ce qu'il dit, il a écouté maman la biso. Maman des mères, c'est qui dit, Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yassine Bilele, Mama Motema Malamu. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Yo café. Yango. Yo kafango. On l'a raté. Il était raté. Il n'y a pas de problème, tu sais. À connaître pas demande. Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et on dit,
vimbako nini rhumatisme ezilisa tout ok bio café et osala chonjo te leng tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxido, café original, bandeko tomela yango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende! X-Bass, Marandura. Frank, c'est my. Excellent fidèle internaute, c'est votre émission spéciale Culture Info. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, dans la joie de recevoir Moussali Nzambe. Moussali Nzambe Bolingara Mingi. Il y a terre Abisso avec précision, à terre Abisso avec vivacité, à terre Abisso avec décision. Pour ce que Boyi à Tatoli. Donc voilà, il s'appelle le pasteur Lité à Kanda. À Yekota Abisso d'ailleurs avec une très bonne nouvelle. Parce que votre artiste préféré va se marier très bientôt. Alors, surtout, on a vu sur Afrique Info, tous les amis de Frank Stemai, tous les boss, en commençant par Yaya Djongo Ndaïmen et la terre avantageuse. Yaya José Moulumba, le Bogard de Birmingham. Monsieur le Président Spero Sole. Yaya Majel Matota, Alain Dinamo, l'homme suppose agréable, Bogard Tina Poche. Né Chapin de plein de grâce, Diesola, London City. Naba on a Tanguité, surtout Mersiko, la première dame de Lausanne. Azarobala tout ça là tout ça là tout ça là ça dit tonto yaka mutu faut sentir na getoyer les amis de Frank Stemai bato balinga ngai bazara ba responsable bazara ba patron bazara ba tambongo je compte sur vous. Et voilà, j'ai commencé par ces messages parce que c'est important, alors très important. Mutu a se pesera biso on a biso stress à ça biso a détendu ce qui peut azana poser na biso il faut se manifester. C'est comme ça que ça se passe. Il est là avec moi, c'est une émission pas comme d'habitude, je crois les décors un peu différents. Et puis dimanche, ça veut dire que mon colombo a pas moi mingi. Et puis on a dit que par rapport à un message à Elibiso. Mbote papa Frank Stemai, Mbote penaba o nyonso ya biso, ba sepela ko pesa biso litoi, ba sepela ko yoka biso. Bisika nyonso bizwami bino ya wenzambe tata apambola bino. Le lotoza dimanche. Pourquoi dimanche? Jésus-Christ après ko sala musala nyonso oya sala kinenge totanga na Bible mukola yenga eza mukolo ya pemaki. Mukolo yenga eza moko na moko akendaka ko remercier Nzambe ndenga batelier semaine mobimba. Peko sili sa semaine eza chose facilité. Kaka na semaine o ngana yo to sili si papa Frank basi ya kitoko bakoti mabele, mibali ya kitoko bakoti mabele. Etali bozwina bangoti. Etali ba famille ba botamite. Liwa petango yaka na famille batu etala kate est-ce que bato baza famille moko intellectuelle to baza famille moko chrétienne. Ba critère wana nyonso na domaine aliwa ezalaka te. Yango na pesi bino ba mbote bisika bizwami bino na souhaiter bino ba bon dimanche ma bota nyonso o bozolanda biso soki occasion ya komona émission oyo ekozala na pesi bino ba bon dimanche pe lokola tozo banda semaine ba bon début de la semaine ya wenzambe tata azala na bino atambola na bino pe abomba bino. Merci pour la confiance, fidélité oyo bolingaka tangu nyonso boyoka mosala na Nzambe bisika zoloba to pe bisika zoteya. Merci pour l'invitation papa Frank. Je vous en prie. Kola pambola yo. Amen. Amen mon Nzambe. Merci beaucoup. Le pasteur Lité à Kanda pambola pe Maringa 83 na maman Nicole na bande ko nyonso wa. Maringa 83 tozara na étoile bleue. Étoile bleue. Nzambe tata pambola Maringa 83 apambola mutu nyonso oya tiaka lokolo na ye awa na Maringa 83 ya wenzambe tata zala na ye. Amen. Okoko yaka savubu. Mais soko nyati Maringa 83 te
oko recevoir lipamboli na pasi pour recevoir lipamboli yake sika musana nzamba chema tambe na ye oko remarquer sika nyonso nkolo atambola ki Yesu Kristo et sika nyonso ateyaki lelo ekoma ba place moko remarquable tango batu bakena Israël yoka lisolo to ki ne place Jésus betaka libako to ki ne place Jésus kotaka toilette na ba toilette wana ti lelo eza très important toilette oui mutu nyonso azoluka ki ne ko sumbe sika Jésus asum oh papa TV papa bolimbisa libotana bon nazolo banenge lekelaki nazo pesu exemple ya grandeur na ngai ya mosali ya Nzambe po batu bazwaka mosali ya Nzambe lokola eloko akosakanela papa landa na provoqué moi histoire à mokie à l'époque mosali ya Nzambe babanego sakana yete lelo mosali ya Nzambe akomi jouer po yemo kwa luki ami komisa jouer bana babimi ebele bazo wolola mosala Nzambe na Bible ezali zela toluka tena bosani verset na bosani pasteur comment na bosani to bandeli tena bosani verset ba wolola mosala Nzambe na bosani papa batu bakoma bacha place na message ekoya basonga biso papa basonga bon totanga bitangela merci alors zena peta beta molina silisa ko kata lisolo bongo za kitoko te d'accord tango baba niko wolola mosala Nzambe un bon serviteur de Dieu photo mona ba signe ya bonzambe papa ba uksi ba bima ba lia bana ba wolola ki mosala Nzambe yango na ningina pesu exemple nengo moninga na chema tambe awa papa Frank mutu nyonso ko chama tambo ko recevoir bénédiction amen yango na talisio Jésus Christ yenda zalaki lumière pour le pona biso et sika nyonso ya chama tambe et sika nyonso ya teyaki même bangomba mataki bangomba wana babongisa ngo bien batu bakoma pe ko ya ko bika ngolu na grâce bisika wana amen tata pambola biso pambola biso mosala Nzambe merci yo za mingi na artiste comédien o se plerna bango pe mingi mais lelo oyo toyebi ke bana moko ya artiste comédien akenda na komba dadi de Kambala mikolo leki moi mingi mais date oyo akufaka dadi date oyo to komi lelo le 27 février lelo to en 2021 ça va faire une année depuis ndeko na biso dadi de Kambala kenda okoba le monde lo bamo botaka mosala Nzambe effectivement na koko sanga lilobate to benga ki na kombo ya Mesebio to benga ki ye mwana maternel to benga ki ye tutuki tomisa molimo na ye epema na kimia kasi makomi na Nzambe zoloba boye tolela na ba o bazolela pe to sepela na ba o bazo sepela Bible black e bakisi na Ecclésiaste boye mutu oyo aza na pasi to pe mutu azolela bayela ki lisusu pasi te basalaka effort ya komemela ye esengo parce que na kati ya pasi ya kolela tension ekokoya estomac ekokoya ekoko provoquer même maladie oyo kanaki te pona kati ya souci yaka na makambo ebele ndoko remarquer tango tokendaka bamatanga eza na bandeko mosusu kalelika muki aseni akangami ozomona azokoka ko supporter émotion wana te pasi wana te nde salaka ete mutu alela pe akangama dadi di Kambala molimo na yo epema na kimia kotala dadi di Kambala aza mobali kitoko tango to bandai komona ye pe soki to telemi boye ngana ye ngana ko pusana te na beauté hein na beauté et puis ngana za susu mokuse ya za beauté aza pe kitoko eza na basi mususu bango bandai ko pusana pembe ne balobi papa na lingi na mona nzoto na yo na volonté mwasi na mona nzoto na yo ozomona beauté na ye bandaki ko attirer batu à tout moment kozala tangu nyonso na bato koyoka eloko mwa bandai ko yemba bilengi ya lingaki bilengi azolia azomela aza très à l'aise azosepela bisika azali lelo tomonaka ye lisusu te aza na biso te akokisi inani na sa mabele kasi mpo na biso bana Nzambe tozwa mukanda na oyo tozwa Matie nasepelaka mingi na Matie
Toza awa papa. Yoza awa na Jérémy. Na Jérémy tozonga boya. Koto yo. Matière na bandele. Matine bandele OK. Comprendre kaka papa. Na comprendre. Musalo to koti yango pe na mwalo yenge. Nde yango moni zo sala ka pe biso boy. Landa te to lekisa. Landa papa Frank. Matière bosani na bosani Mathieu. Zela. Papa Frank. Oui. Parlant na ningina loba nini. Ndenge dadi di kambala keyi c'est bien liwa ya mutu tangu tozomona ndeko akufi akeyi surtout na bato bayebana liwa na bango egangisaka mokili esosolisaka bato na makambo ebele awa siko moko na moko azwa réflexion a réfléchir kolela mingi te lela na mesure kokanisa mingi te kanisa na mesure ponzela wana olinga te ezanzela biso nyonso yo nde muto otikali na bomoi bongisa etamboli na yo bongisa lolenge no ya kovivre to pe ya kovanda na baninga kasi kobosana te papa Frank Stemai nalobaka sunga batu sala bolamu ntango oza na pema conseil malamu yango wana parce que batu babetaka lisolo ya lola okoyoka ntina banzembo lola 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 e Lola, Lola e Lola, bisengo ezali na Lola ye. Atata futela nga itike na kene nanga na Lola, Lola mboka kitoko, bisengo ezali na Lola ye. Lola eza rompwenga bate, Lola eza kisensu te, Lola eza na ba Kongo te. Makomi na nzambe kako na simbe zoloba, esika to wuti to seni, to yebi. Et si katozo kende to yebite papa ezana batu basali mila na sama bele mais lelo bazotanga ka bolamu na ye lelo akota na ba histoire lelo akota na mikanda bazotala lisusu ye mutu te sa kenda mukolo to kokutana na ye eyebanite yango moni foko sala bolamu papa Frank tokoko vana na okaka 60 ans to pe 70 ans to pe 90 ans to mona kana ba famille bele koko asali 90 bana bazokanga mufinuku ya Sergei balobi mukolo koko akufe za feti ya munene liboso na nzambe 90 za mukie awa na mokili to moni koko asali 90 mais oya ko sala na sama bele ekoleka ebele nzambe pesa famille nyonso ya dedi kambala makasi na yebiete bisika bakei pona makambo ya Pierre Tombal bakokanisa lisusu mingi koleka ndenge to vandaka na ye ndenge to liaka na ye ndenge to melaka na ye lolenga bane ko sexa biso oko sentir lelo famille bakokanisa makasi bakolala na souci kasi na sengi na bino toza ba chrétien toza bana na nzambe bate ya kabiso tango nyonso mo Kristo a se préparaka déjà tango aza na bomoi po mukolo akufa akufi na esengo parce que balobi mutu akufi kati na Yesu ezali wa esengo po yena ngai to okutana na Lola kasi na zape na mwa baduti muke po na Lola ngo papa ezeze solo yo okota Lola te hein te kokota ezana ngo problème te mais est-ce que ezali Lola yo musala nzambo imama te na yebi te kande to tanga na mikanda parce que problème na ngi ezake balakisanga ta na ndoto na yebe kozana komini nini nazape na mwa baduti mais bible loko lobi to kutana na Lola to kutana na Lola merci non il n'y a son genre parce qu'il était à Kanda mais artiste comédien mima qui connait na moni lobi quelque chose pour na bango to lobi ka famille et bande connait ya musala bakete bazali bele bakekuna effectivement faut ba kende pour ba laner na tina musala pour bo comprendre que ba comédien bazala ka soudé ba comédien bazala ka na bolingo oko remarquer Marie Misamu bana kenda bande kona ye ba chrétien ba kenda ka lisuko beta tourté bango bazoloba bibembe elle la bibembe ningi to bana français les morts enterrer les morts bibembe balela na bango bibembe bakunda mape bango na bango nzoka ce n'est pas ça ba chrétien bazozwa makambo ngana yebisaka bana na ngai papa Frank Stemai omoninga na mboko yo na kozala le seul mosala nzambe ona kokufa bako décorer nga héros mandene kasi pona musalo nazo sala te siko na yebisaka bana na nga ona kobota na mwasi na nga ona zo préparer na bala mukolo nga na kokufa po muta kokene liboso
olingo monte ngaku non monte kundenge ni yopesu ngasi na balate mama on eli bazana na chaki kate papa oui limbisa mama comme ni Melmish Mambote comme mama Melmish Mambote ndika za kote na biso ba Mambote mpangi topesi pe mbote bazwa ka mbote azo moni pelo ko pesa yeza azwa ka mbote azo meritango merci na salaki wa po obusani singa makambo kanisa na kanisa na bane ko lobela nini ba artiste comédien ba chrétien ba sundola ba chrétien ba sundola bango bazoloba bibembe kunda na bango bibembe ngana yebisaka mwasi tope bana na ngana ko yebisa bango boye ezo yebana te entre ngana mama na bino muta okende liboso to yebite po secret liwa nzambe ne muta yebi ozomona toko kende na l'état toko signer papier na église toko signer papier mais signature liwa muta signer kango ezaka ka bobele nzambe di fait que na yebani na za héros national héros ya basala nzambe héros chrétien opposant de toutes les religions papa nengo zomona ngabo ba religion nyonso ba koma ko banga o ka kenza papa nanga zo banga po soka sali mabelité akanda ko bimeleli liboso o KDC ba zo banga o musulman papa ngana kuti église musulman bo ningo sali ko nzambe na ko yiba bino mapapa wana bochaka na porti bobu aka diare total so ego so nani ngana ko kota tana kimbangiste papa na baniko buka ba sifle ba fliti nyonso pobo ningo sakana na ko nzambe est-ce que son na lobi bongo na religion ba obetelanga maboko te po bazwa ba moni ke mwana so bunda pona lokumu ya tata oza opposant na za opposant mais nezala te bana mukili banda oza mutali boso opposant jusqu'à la mort omoni ninge papa Etienne Tshisekedi akufi opposant atikali ko yogelenge ya bokonzi te ngai pe ndenge na zabwe opposant si boko sutuka pe mko musutongo etene mi proclamer na komi nzambe te ko maniva te pas te bonde na dossier voilà que musika to ouais to c'est ça kasi na nina loba boye esali kitoko makasi bandeko na ya mosala ba chrétien ba comédien tata pambola tous les comédiens ya mboka Congo ninge bokei ko sala cérémonie ya pierre tombale ngani nazalaki sous-informé soki nazalaki bien informé ngaki na kende oh papa makambo ya Kester joli mubia la benga ngai na pesi mbote joli mubia la benga kanga dana téléphone mosala nzambe tozo ya pona date koki o to kanisaka ka ndenge to kanisaka ye papa tangu na koma kawana ngamoko na simula nya champagne na simbi to tia adoration to yembeli nzambe na sambeli na zui champagne na seni na sopi po linga ki pe champagne mingi to zui ba kuir ba bilamba ba saper to tumbi po ye pa linga ki sapi makasi ozomona c'est très important famille d'Adidi Kambala Nzambe apesa bino kimia o mokile ko pesa te bomi lengela po le za tour ya dadi le pego za la tour na ye. Amen. Merci beaucoup. Moussa Nzambe il faut prêter vraiment attention. Oh, oui. Boyebi qui est très très important. Très capital. Si je me souviens de on va monter que Moussa Nzambe car côté ba comédien wana c'est vrai le bazo to ko kanisa Kondo d'Adidi Kambala mais le kambo ya maman na biso coquette. Le kambo na moni peli moto kota ki mu ke mozo kota na mozindo te. Na yebite ozo banga nini te ozo banga nani. Lelo si on a biso kota bien au la conférence de presse vendredi prochain. Dossier ngo ndenge kendeli ndenge bandi ndenge to komi lelo boy yo ko lobanta ke Moussa Nzambe na dossier wana landa papa na papola mwa mokie troublement ko koti na minute ona mboka po yango nde batu bazelaka on a ko papolela ngo penza batu bébé surtout l'église c'est bien moi pasteur Lité Yakanda frappe na le frappe na retour na ko beta batolo lengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota hôpital et bale kauki bambisi minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka yo oya libandi oya mutubul oko sale lo côté miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate kasi mokolo batiaka ina nkopo
esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli Papa Lutumba sosola yango souverain akoli landa tangu likambo ebandaka biso toyebaka te kasi biso toyaka koyeba soki exéclaté et babebani voilà tomonaka ngo tina bolingo mwasi na mobali esika babandaki biso toyebi te biso tokoya koyeba kaka tango bitumba eseni ebandi koketi baza baleki epa na biso pe baza bana bakoketi babelvi bamasumu baelombe baza bana epa na biso nayebi te soki comprendre biso basala nzambe go okay yokanisi na age wana bamamamikolo bayaya mikolo ndenge ozomona bango wana bamama mikolo na bayaya mikolo tanke mosala nzambe te nazoloba bango mpe bakoza mpe mikolo na nga te inane deza te mosala nzambe azaka mwana moke te azaka papa na ye na télévision te po bakestion na yo ekoma fimbu to mpe bakondamnation nga na banda kokondane bato tozokondane te kasi tozopesa conseil na conseil yo biso tokopesa likambo ya koketi ndenge toyokelaki yango na matoyi eza ya bakoli okay o batindaki bakoli po apesa baveve bamama veve bilamba o bakolata po na mokolo ya lelo po na makambo ya dadi bikambala bilamba batindaki po na yango kasi mutu atindaki biloko selon ye averifie bamama vevi bazwi biloko te ntango bapesanaki nga nazalaki te landa nga nazongaka na makomi nakendaka epai mosusu te nabimaka gauche te droite te likambo nyonso nazongaka na makomi ser kokete nalobi te yozwi biloko ya bato oboyi kopesa nalobi bongo te ya koketi landa maloba na nga bien ya bele fi bolanda maloba na nga bien actualité to pe likambo ntango ebimaka biso mpo na biso bateyi ezalaka moyen moko ya kotransmettre message to pe ya koteya bao bazoprepare basala yango basala nini batika conseil tozopesa boye landa ndenge bible elobi natanga natangi Matthieu chapitre 7 verset nango 24 totangi na kombo na Yesu amen Matthieu azoloba boye otangi te ah oui natangi te natangi na motema natangi na motema nayebi yango ezanga na motema verset encore na nazana ngo na mutu nazana ngo na mutu okay ah na ko bouger na nte po Matthieu pe nayebi pe makambo na ete ndenge ezalaka papa oui nga lelo na otanga Matthieu baso Matthieu botana bango na yebi ba Matthieu pe ba vie ba eza bible yo ka papa conseil tozopesa boye bible ezoloba mutu nyonso akoyoka maloba na nga nzambe akotosa pa akotia na misala nga na kozala na ngambo na ye oyo akoyoka te akotosa te akosalela ngo te vi na ye etali ye moko me na mokili oza ekelamu ya nzambe parla na ningi naloba nini biloko ya orphelin ya veuve soki ozwi yango na ndenge mabe ekosukela yo pe mabe bible ezoloba boye kanda nzambe emanifestaka mingi na likambo ya baveuve na likambo ya baorphelin bible ezobakisa boye otouche orphelin eza lokola otouche nzambe okomprendre eloko yango na naloba nde parla toningi topesa conseil bato bayeba valeur ya veuve na valeur ya orphelin me ndenge likambo ebandelaki na place tozali na yebi nanga mutu na makolo te moyen na kota tina fin fond eza te o biso tokopesa kaka conseil yeba orphelin aza nani veuve aza nani orphelin vi na ye sécurité na ye koma na maboko ya nzambe veuve akufeli mobali mutu akuencadre ya za te
vie na ye protection e comme na maboko nzambe yo soko lingo nyokola ye oningo boma vie na ye oningo pesa ye pasi keba na fimbo nzambe yango ndeza mateya obiso totalisi bandeko na biso ba comédien bokeba na veuve kolanda te po mesana kina mobali na ye kolanda te po na mesana na mama oyo na kobenga ye na ko maîtriser ye ngai pe na zwaka ba mbongo okomona batu babenga na poto ah papa na ningina sala action de grâce soit quelque chose o kene ko tika ngona ofeline tel kene ko pesa mama veuve tel tangu mbongo ekomi na maboko ya bimbongo soki na liengo na luki ba problème eza mbongo ya veuve na bo problème na nzambe poko so problème na veuve te makamu nyonso tozoleka na ba télévision papa atoko sala ba conférence de presse atoko tindela batu ba voice atoko silika problème ya veuve ezalaka makambu wana te eza problème ya nzambe yango nde tozolika totalisa bandeko na biso bayeba yango peut-être yozokasa lokwa nazobunda na baveuve mpo namoni bacomédien ebele papa natake bacomédien landa te namoni bacomédien ebele bakomi kokoma je suis coquette oui c'est bien je suis coquette bakisa pe conseil likolo ya coquette avant le je suis coquette je suis coquette je suis coquette tant que qui je suis coquette tant que qui à part kozala je suis coquette yeba pe ko pesa ndeko no ya mwasi conseil talisa ye vevaza nani ofela za nani mwani etike okobima na makero place makero kobima eyebanite okobela maladi moko ya makasi place kouta oyebanite ngana mona mutu pona ba ofele na ba veva bani ko vimba libumu mobala komi tala libumu nene zemi te nyoso wana po aleki biloko ya ba ofele na ba veva c'est biblique papa et loko nyoso za na bible zaka puissant makasi neto sengi na ndeko na biso ma sœur Tommy Kitisa to lukatere d'entente pourquoi les camounions sont comme à la télévision? Pourquoi comme à la télévision? Surtout internet. Tant on a déjà les camounions ya mabe na luka déjà na boma moto. Papa. Bon, nzamba sali ninge singela sali là. Po ba mama veuve ba benga kingai. OK. Na solo lipe na bango na lobi bozo akimia ba mama. Soki ye mutu azwaki ye na nzambe na ye mais mpo na nga ba mama veuve na moni boya tokende kobwaka maladi tokota ndako wanganga yo pasteur tuni pasteur mpo na moni yango moto bwena okoka na ngai te nga nayebisi ba mama veuve ba mama nga na moni boya tokende kotalisa toyeba nani asi biloko na bino wana conseil nini wana pesa ba mort baza na bango awa nayebisaki bango bongo naozela bango moni dimanche lelo ndenge bamisusu bakie pa dadi dikambala kuna ngana bamama na Kintsuka totalisa toyeba nani azwi biloko ya bamama veuve mais est-ce que bengaki sœur non coquette po yeba est-ce que ozo pe version de fait na ye te pona likambo ya baveuve azolanda nga déjà na télévision na baorphelin na condamné ma sœur coquette te na pesi ye pe torte mais natalisi ye ayeba kaka veuve aza nani ofela aza nani nalobi pe teke ye mutu azwi biloko ma sœur nakotikala kokondano ata mokolo moko te mpo naza nzambe te naza mutu ya mokili lokola yo mais lokola naza motangi bible lokola nayebi nzambe navanda na nzambe ndako moko nayekola ye malamu esengeli nataliso na nzela ya makomi ne nakondane ete natangele makomi papa landa ayembi boye na nzembo eloko ekokotela moto lokola raison ezali te wo ezalaka nani mokwa bongo te nani mokwa bongo Félix Wazekwa wana vina ngai oui monstre d'amour Félix Wazekwa oyoka kapeye hein zela luka nzembo na ye Wazekwa nini mwana mobali moko ndaba naye koyemba pana na balatatu tomato benatu agabana esina beli bongo onzemo wabelo wabelo rango
Ah oui, bien. Wabelo. Mutuboul Kovo. Omona ye. Ya chango. Ya chango. Alors, fingate hein, mais nazo pesa ka ndenge exemple. C'est comme combien le bini? Te, to sugeli wana na coquette. Makomi hein? Makomi. Merci beaucoup. Le pasteur était à Kanda, il était à Ndengona, terre na Kanda, à terre na exemplaire donc tout mais ça Ndengona et ça rabé mais pasteur lo monsieur Kamusi Batu. O connaît ko lukani nanda ko prophète Denis Lesi. Yona ye bo bandaki déjà ko yokana te bandaka. O asali émission tangi mininga. O asali kotoyo. Mais subitement bu au côté nanda ko Denis Lesi. On est ko lukani. Ya liboso na beteli nanu yo maboko. Merci. Pona musala kitoko. Merci. Bénédiction on a recevoir yone muto bandaki yango. Amen. Oyebisi grand frère na pesi bambote kulutu na ngai papa kulutu na na musala nzambe grand frère écran prophétique ya Denis Lesi na pesi bambote et puis na pesi ba bon dimanche na souhaiter ba bon début de la semaine pour tous ala qui na journée ndenge na moninga na yebo to clôturer le lot. OK. Le 26, le 27, le 28. To clôturer le lot séminaire. O mosala nzamba za ki nango na participer séminaire leki kitoko. Nzamba pambola ba onyo so na arche de Noé na matete. OK. Aza mosala nzambe hein. Lana na loba. Nazo kayo. Oko ozape mosala nzambe ozape na ba défaut na yo. Ningi nga na za na ba défaut na ngai. Mais na ningi na loba tiki na loba défaut papa. Tete. Wana ko loba te. Wana ko loba te. Bomba. Papa Frank. Bon, to mesana ko sala émission na esika pe ya moi naturel. Ça la bongo koto bazo swana bazo sepela makelele. To mesana bien. Yondo bandaki likambwango dossier ya ba warion. Tous les warions ya monde entier na pesi bino ba mbote. Na pesi ba mbote pa ya les responsables numéro 1 ya ba warion. Patron de tous les patrons po yenda za patron na biso. Biso tozo diembela na sima na ye. Nangai na ya Denis tozalaka na se yenda za likolo. Nani wana? Fali Poupa. Ah OK. Dicap la merveille. Marabioshe, the people the world, Mobutu, le king, Tata Pambola yo. Kombo na yo, elukelinga ba problème. Kombo na yo, ememi singa ngambo. Na pesa pe ya nana ketchup hein? Pesa pe. Ba fa na mama, ya nana ketchup moi si kitoko ya nana nza Pambola yo. Oyebisa ki ya nana makamna nga libala. Tindere message zoka. Te yobe lobela ego. Yanana. Yo moko yoka déjà na ba télévision. Mosala nzamba zo bala. Na koloba mingi te. Ba balela ka mutu mwasi te, mais ba contribuer ka tango yoki lisolo ya libala. Ngani na sepeli na mwasi, ngani na zoke no bala mwasi. Mais lokola na sa na famille, fona yebisa famille na bango po ba yeba mosala nzamba osani. Azobala. Baya ko bale la ngai te mais baya ko contribuer pour bale le kaki kitoko. Merci. Otuna ya Denis Lesi question moko. Yona pasteur lité ya kana pona makambo ba warion. Via boya kito za la dé adversaire. Ngana ebisi nga lobi ngana za père spirituel ya ba warion. Yo lokolo lubi ozala président zala président atindelinga message à travers na yo na chaîne na yo Africa Info na tali yango ayebisi yo na lukaka mutuka soki na ko sepela apesa nga mutuka otiketi na wariyo na ye ngalobi na vandi ngalobi te kotika ba warion eza chose facilité na bandi ko contacter ba oya ngai Pablo Kitambala maison Pablo Kitambala ngana sana problème a mutuka na umeli mingi na vie ya makolo oyoki sangote Hotel Africa Info te ba proposer nga mutuka Pablo Kitambala ebisinga lobi kende mbango
Nabengi maître avocat Patrick Mpiana. Mon ami personnel, mon ami privé. Maître Patrick Mpiana na kati États-Unis. Olobini na ibisinga mon frère. Kobuka nati. Kende kozwa mutuka. Na banisi ko sala ba analyse tant que mutu. Est-ce que comme appelle na lupango wana to zwi kibota? Wana makanisi bano tambola. Wana makanisi bani ko tambola ngai. Po vie wana pe na mona kene tia pratika. Poko tala ebwe mutazo signer ba wera. Azo signer ba edingwe. Wera lo babi misaba nzoi, ya lo bako bimisa ba banyoka. Si on ngate unazoka biloka bongo zo sala nga somo nga nazo ba tenga na ko bimisa ba nini. Po soko bimisi nzinzi ayene ko tshaka des eaux de sika batu bazolia. Fo bimisa siko eloko eleki nzoi, o eleki na ba banyoka. Et comme de ako banga. Oko kota pe na lupango bo sutuka banyoka ne longie. Papa na banga ki makasi. Tongo moko na tani na bondeli nzambe. Na lobi nzambe na boyi sonye bo misangai. Lisolo na yoki ya mutuka eza lisolo ya kitoko. Fona manifester na nous volonté. Na banisko kota la distance à Kingasani. Si ma campagne déjà si ba beti yo kuna na ma campagne ba kwa isi o kao. Okoya Kingasani ndenge nini? Papa Frank na sala ba kalikili moko pona kombo yo papa na nga Denis Lesi. Okozwa ta idée. Na longoli soni na longoli makanisi mabe. Na lati elamba bo santo e protéger kangai. Yango yo papa ko mekate le lambo. Ko mekate papa elamba te. Elamba to ozomona. Po elamba o mutapesa nga ye moko papa mosengo zaki mibale. Moko apesi ambongo. Moko apesi ngai. Voilà. Mais ça basango yo pasteur ko. Ngana za tout terrain papa. Oh. Ngana za nela bona kota na ngoti na Islam. Tina gimbangiste na kota kaka na yango kaka. O changa kate. Na ba changa siko tout de compte. Opposant te papa. Opposant ba pasteur. Ya nyonso. Na ba pasteur ya gimbangiste. Oh ya protestant ngai ye opposant. Allez. Papa. Mokolango zo décision. Na suite décision. Na komi na lupangu na koti malobi te batu bavandaka na ba condition bazali posa na mibwaka na piscine na bandi ba calcul ozomona entrer kaka ya pamba epesi déjà émotion wana utiki ngasa oh papa tolobaka likambo bien yo ne vérité nazobomba eloko te outaki ngasa no kende ma campagne. Papa fosa la mobali ozoye bate nini ko elanga na laki na ndaku soki bo bengi ngai bo moni téléphone ezo lekate bo luka Vincent Chilusi bo luka Frank Stemai ba Cynthia Kapash ba Tracy Mbelenga Pro bo benga na ba relation nango baza na poto bo sangana bo porter plainte tina lupango ya Denis wo na koti na lupango na villa tangu na koti papa batu bana kei na mboko bazali ambio kitoko zelake okati nga parole pona ni konde kona ngai na wasala mo commentaire mukeze te uzokata parole te kutoso na tes émissions ndeko na ngai yo zalaki te zelanga ni na betela yo te papa na ngai bongo na chelo tembe te na tunika ma question muke wala zaki songi ozosala zela na betela yo te mon frère zela na betela yo tezo yo kayo papa kokota na lupango ezaki facilité muto yo la ko kata elichette o kata ye pota nana la kai na lobi na ko kata ye pota muto yo benga escroc muto yo benga muyibi ako escroquer bino mbongo ba wario bokeba ozoke na lupango na ye eza entre la vie et la mort o comprendre ce qu'on place maka setambo laki tangu na koti na lupango ya Denis Lesi papa yo batu bakondana ko pamba na moni accueil non na monate et puis bana ministère mbala liboso na mona mosala nzamba ya minga papa biloko mususu na caméra ba check te akanganga na nzoto lité ya kanda mon fils
ngalo bien mon papa ya Denis Lesi ambiance bongo tsungu ezobima na nzoto ya papa asalelaka ba parfum moko ya kitoko posa na yebise papa ngambe na sepeli na parfum oyo mais fala loba na yo ti papa ba tokoloba ndenge nazobanga bakoko bimisa 4 mbwale attaque yo comme mbwa kuna zo moi timide ezalaki mpo naza chez bato ayaminga na nzoto alite yakanda nalingaka yo fort ntango natalaka yo na mwasi na bana tozokwana mbe tolobi mwana mobalo basala ye ndenge nini atuni ngai pose eza nini Placisco makambo esa nini ebandi tozoyoka yo ayebisinga mwana na nga lite yakanda natalaki deja na batelevizio ozobala akoti na ndako des costumes et puis ba costume azopesa on dira zo ba taille na ngambala moko ezaki minene te te papa on est Roger baka pesa ngande zaka munene ok mais ye pesa mukie pesa ko pesa minene ndene te na kamwe ki makasi ya Roger bonzama pambola ye po ya Roger za na ba projet bien pona ngai pona yo po alaka kinga pe demi tuka pona ba kuksi mukolo ya libala ok eza contribution munene mais ba feste ezaki bonde lina nga pe eza soki ba kuksi sili aloba ke moko etikala ya yo totala nano sauf imprévu ok non mbangu na ke non mbangu mbangu te akoti na ndako azwi deux vestes apesi ngai azwi $50 apesi ngai nga nayebisi écran prophétique papa Denis Lesi biloko yango nayelaki te nga nayelaki mutuka mpo natalaki ndenge olobaki makambo ya mutuka na télévision démontrer ke oza mosala nzambe olobaki yango na baaventure te papa alobi tokei nalakisa yo mutuka aza logique aza pe sérieux omoni lo nayebisi yo aza logique aza pe sérieux nazwaki ye autrement mais na dernière minute on a moni na nzela pasteur Moïse Mbiye Denis Lesi nga biloko na melaka papa so oza prudente nakoya kotanga omoni lo baninga bakangela ngai omelaka nini ngai omoni lo baninga bakangela ngai nga aza mwana chango ya papa nga soki mbongo abiere mona te nakena nzela mokuse mwa koka ya gene mwa whisky po biso kuna na gingasani bateka ba whisky na mabanga système abwaka supu na tolo donc ne boso beti yango déjà papa taba 4 ana bwaka na ngai papa na bomba na kate mais ma bête yo zo musala nzambe papa na jeune te to mela te so za jeune so za jeune te et puis papa na tika pe masanga na mbongo na nga na sombaka te mais soki muta sombeli ngai na meli na ngai po wana nga muna sombi te mwana mimali sumu ezate ok mona mutuka na ke mona mutuka tangu na moni mutuka na sepelaki mais tangu tozokende nazaki na esprit ke tangu na mona mutuka kingasani bazoganga abimaki makolo azongi na mutuka ndenge nini posi na panzaki pe sango kingasani mobimba na ebisi balemba te be bachura mboma na poto nga na ke kozwa mutuka na ebisi bana kingasani bo mobiliser déjà batu papa ipe na inauguration ndenge zaka soko zwe lokwa sika o inaugurer tangu na moni mutuka na sepelaki na mutuka kitoko voiture moko ya bien kasi eloko na sepelaki mosala nzambe azalaki clair alobi ete mutuka eza na mwa bapane foko tika ngo awa donc eza déjà ya yo eza ya ngai mais yo tika natika nakende yango te barangele ngai babongisa couleur basomba batterie mpe balandela mo bapane mikie ndene ya korécupere mutuka mosala nzambe ya Denis Lesi eloko eleki kopesa eza te bango baza batei bayebi bible ezoloba esengo ya kopesa eleki ya kozwa
dès que moto apesi yo faut que le bananzambe merci nazoya non na silicité tozo kayo abakisi lisusu boye na kosombela yo 10 casier ya masanga lokolo zokende kobala mukola libala okay. Na kopesa yo 10 casier alobi tete mosala nzambo yo aza mystique omoni place motema na ngai sa nini ezokita abakiselinga lisusu bwe wana ye deni lesi mutazo loba mukolo libala nga moko pe na kosani na kozala oh c'est tout est grâce papa na ngai ba promesse kitoko ba promettre ngai na ngina pedra ngo nga moko na busoba na ngai osala kini landa te nazolanda esengo lokole le kaki malembe mais ndima penga tuna ko ba question tuna kondimisa nga bindima ndima boete nga pena journée sa balabala ta tuna ozo silika pona ni te tuna na nu question ngona yoka po katinga déjà maloba tuna question tokei sentiment ya di casier o ba promettre ki ngai na elengi ya komona mutuka papa na mona ka mituka mais po loba ke mutuko eza ya ngai eza facilité na $50 na soi ki papa na bani ambiance na Kasavubo na meli na langwe na ke bandali tangu na ke bandali na bandi bilobela na se ya kwiti mutu alaki yo biloko malamu oye lisusu kolobela ye mabe pona nini na TV lité ya et puis papa yo kanga i bien ba veste wana tangu na ke nango na ndaku nazobanga ngalobi batata oyo toyoka pe masolo bakisi est-ce que bilambo ekoko provoquer lenga likambu te na bengi lisusu kaka Pablo Kitambala olobi nini Pablo ebisinga lobi mon frère bilamba wana denile sapesi yo c'est la bénédiction apamboli yo eza bénédiction okomona ba porte osani ekofongwama nazo remercier Kuluto Deniles prophète écran prophétique bisika biswami yo papa on a moni pa na yo nazwaki yango lokola ba jeu lokola ba aventure papa makambo libala na ngeza ki kilo kandi nazolo ba kilo ya lisekite menanzela mosala nzambo Denilesi papa na okosa yo te na senti ba porte fongwami na senti ba appel à sika appel à kalate ya sika appel ezokota na maloba kitoko mbala moko na ebite soko so comprendre non très bien c'est comme maloba yo lobaki na bandali ki maloba ni maloba onga na lobaki na bandali nga na keko loba bilobela mutuka ba pesi ngai banda papa kota boloko asali 7 ans mutuka pe bande vande sali 7 ans omoni siko place malade ya mutu na ngezalaka place ngina petre biloko nyonso omoni place ngina petre na dikazi anga sepela teko ozomona et puis na bakisi lisusu bespère batali mutuka balobi soko koti na kati ya mutuka wana obandi kotembola chauffeur akei na mutuka to le toboki na se yo kiti na se de mutuka ekei yo tikali tikali omoni place isko elenge bomelanga marché place nye kabolanga na Kuluto wana ya liboso ya mibale na bakisi lisusu mutuka wana po nyonso loba na loba na sakwiti ndeko nanga tozala juste ana uti ko yana ebiso na melite omeli ba mabanga ba soupe na tolo bwaka to benga ango OK soko bete ngo ka 4 kizunguzungu ebani okoloba na likambo kana kiti mais aoza na maîtrise na finga ba condiseri mo na sima kwiti ba nga ba kangai te ko sala bongo eza mabe makasi sur la télévision faut ça sur la télévision oui na bakisi lisusu mutuka wana epola wana kana se ya nini ya kwiti tangu bazo rappeler ngai ba bisinga mon frère pourquoi ingratitude ya boye mutu apesi yo mutuka apesi yo na des vestes azwi $50 abakisi
alobi na libala ko bakisa di kazie pe ye muka ko ya na libala oke ko lo babilo ko bongo pona nini papa na wanga ninga bibilo ko nanga na lobite na yebiti balaksinga na télévision tala yo na lobi kwiti za mabe na koko zongela lisu kwiti te na vina ngai ya Deniles bo ezobi maloko ndeti makamunyo so ngaka sala a osala lisuste yo moni ndeni ko yo babysitter na bongi cité papa na yebaki te teloko le baki oyebaki te za o raconte mabeza bien sikoyo na komi ko banga est-ce que mutuka na okende ko swa ta kopesa est-ce ba ko pesa nga to ba ko pesa te na bengi pe mécanicien téléphone esa nini ezo le kati o fala bongisa mutuka o fala bongisa mutuka parce que pona benga pasteur Deniles na komi ko yoka soni pona buzoba na nga moko kasi mosala nzamba lobaki ko pesa nga di kazie pe yemo ko pa ko ya na libala vraiment na remercier kulutu papa Deniles pona ba bien fait na yo bible zolo ba bolamu epolaka te bolamu oyo sali ndeko na pasteur lité akanda papa yo kana ebisa yo nazoka omoni na mboka oyo ko banda lelo mosala nzambe Deniles akomi intouchable pona nini soki na yoki mosala nzambe alobi mabe na TV nakoya ko reprocher yi po aza papa na biso ndenge balobaka mwana muke abetaka mbonda bakolobi basani babinaka kasi soki na yoki mutu moko aye na télévision aye kofingela nga papa écran prophétique ya Deniles mosala nzambe akutena liteya ya kanda wana siko na sa charge na ye oko ofingela nga papa na loyenge te ozomona malgré na komi le kwa na étape na Pedre di kazie na mutuka mais na sentir ba porte seni efongwami na sentir que rencontre wana onga na lukaki ezalaki ya pamba te na bonzambe nzambe saibaki mukolo wana et puis journée wana ezalaki déjà sacré pour na zokutana na kulutu na nga na bonzambe mais tant on sali erreur wana sa kwiti ozwaki te ngobenga ye pour s'excuser nazoyoka soni yo moni ndeni benga ye na benga ye kasi na s'excuser déjà na TV il faut benga na téléphone vous allez bien papa vraiment ya Denis maïsé sopani oza papa yo pour sala berrer na vie papa yo pour sala berrer na vie okoti pe moi boloko c'est nini obini les erreurs te les erreurs ngape na sala erreur na monoko maloba bible ezoloba monoko elobaka mingi yango esumukaka mingi nga excès de koloba yango na saini na sumuki fabricants abakisi na makomi na yeboye monoko ebetisa mataku fimbo ozomona nga susi na ngeza nini na Pedre di kazie te ata na salaki mabe susi na ngeza kaka na Pedre di kazie te de susi nuka di kazie papa di kazie nga mona okanga no 5 na ndako ona komela no mikolo ana nyonso 5 na mimi yango na salle merci alors liobani otindela yeka sepoto sukisa nzamba pamura mosali na nzambe Deniles bisika bizwami yo présence na yo na moni ba porte fongwami pe ya minene bandi kolanda ngai esika libungi to pe mabezalaki papa eloko kokotela mutu lokola réseau ezalité eloko eleki pardon na scène mo ezate parce que y a donné une puissance à pardon pardon za fox ou ezo libérer mutu que ça soit degré ya problème ata ba ko tchona boloko mais tango so sengi famille wana pardon yebaka o se libérer oui eloko eleki merci ezate tango mutu apesi eloko faut le ba merci ngamoko ne ko fona ne ko raisonner ngabi eza na bana kingasa ne belé basana ba Dubai eza na bana kingasa ne belé basana ba Chine basana ba poto mutu atikala ko bimisa likanisa kate ya ko pesa nga pine ya mutuka azate boni mutu apesi yo mutuka faut ko remercier ko maloba malamu likolo na ye tala kuiti bisike seni ememi ngai awa kuiti sili c'est la famille il y a Deniles c'est mon vieux c'est mon papa kulutu na ngai ya pembe na lingaka ye mingi bisika bizwami yo kola pambola yo
Merci. Kola Pambola yo, pasteur Denis Lessi, merci. Apambola P. Tomi na suka. Tomi na suka émission. Zela Manembe. Merci. Ngam gérer émission. Tiens, attends un peu na gérer pour na mosala nzambe papa. Oui. Ah oui, c'est église hein. Ah oui, ça plateau télévision. Papa Frank. Oui papa. Ngata na sengi bolim sisiko na ko bebisa pe kasi. Nzambe. Na ebisi yo. Ngana go senga bolim sina tongo na poka to beba nini susu. Nini susu. Te pona mono zo provoquer ngai. Non. Te pona ningo matela ngalo kwa na sengi bolim so ningo mona ngana bimizoba. Ngana ko simona nzoto hein. On a ebisi en vérité. Oh. Oh. Bah tu vas comprendre tu maman ça là. T'es ici de 5 bolim ici. D'accord, 5 bolim ici. Merci. Na PDG Doudou Douda. Merci beaucoup pour notre soutien depuis quelque part. Merci également à celui qu'on appelle bien sûr Chico Sombele. Mokola Libala, Chico Sombele. Il y a une routine de lobby lambo roulate na soirée. Chico Sombele. J'insiste na soirée. La soirée. La soirée. Soirée dansante, lambo roulate. Chico Sombele. Chico Sombele. Pour la Pambola Chico Sombele. C'est un mot en France, Chico Sombele en France. Chico Sombele. Sombelaye. Yazana moposa Chico Sombele tata Pambola yo ateka bilamba ya talopé ya valeur ya malonga valeur. OK Voilà, merci beaucoup également à bande à travers le monde vous belé na roboso na bakombe no le kito na roboso na jamais et puis Luc Mutambola l'homme à discours il y a la taraba discours bambote na yesika otala biso to comme na biso na suka na yo pasalité ya kanda merci na ngo otala biso to sa lo banini pour bato bana nzamba ze belé à travers le monde ba otala yo merci liloba oto ko sugisa nango ba mikolo ba lobi ya mukende yango ekotaka na lisu ozolanda Bible ekobakisa soki toza fidélité na makama mikie ya minene pe tokoza la fidélité nkolo apambola parce que ezana bato ebele bakotaka basal akei kotala humoriste moko azosekisa bato akoti na sala futi mbongo kasi botala ka pasteur ya kanda nanzela ya media ezapeka lokola mutakoti na kati ya salle na pamboli nzambe pona bandeko bayebi valeur libala o bayebi ke libala mutakoko kinoko bala ye moko te foazala na baninga ne ba accompagner ye peto memela ye ba cadeau merci na bandeko nyonso bazali bana mboka oyo bazo manifester na ba o bazolo ba papa le 30 komona geste na ngai le 10 le 5 komona geste na ngai kolwa pambola ba o nyonso poza na batu musoso ka sala lingite batanga kombo na ye alobi tete nga kotanga no kombo na ngai te nzambe tata apambola bino pona geste o nyonso bozo sala pona mosali na nzambe ninge bozo soutenir kasi na lobaki ete ngane nazokende kobala mwasi po mutu babalela ke mwasi te mais bandeko ne bayaka na contribution famille yaka na contribution tala musala o ngana sali oseka mingi okuya na mabelo lobi te okomaka na ba commentaire lité ya kanda za formidable lité ya kanda za formidable blanc dable formidable cours d'histoire te o ningo pesa ngai on va bien bon ngana ebi formidable était papa toi c'est cette mission quoi tika mususu a commis je t'aime pasteur lité ya kanda je t'aime wana na français na lobi on bien je t'aime mon amour mon cœur mon chouchou de tout le monde je t'aime mère aussi regardez te na ba la deuxième femme papa ya liboso na assiste ce que deuxième femme ko yela côté ni ya liboso na ezo tokisanga no mutoki ya mubeso bongo sko ya mibale ndeto pamboli bino ba ozona contact ni poto silisa plus 243 89 78 37 à 29 plus 243 89 78 37 à 29 maître Nziminkoyi tata pambolo bisika bizwa miyo Arlette Zoua tata pambolo bisika bizwa miyo Fanny Mbombo mère double na Paris ozo bouger te Kervin Kambaji wana libota moko tata pambola bino Elikia Christian Kambaji bisika bizwa miyo le grand chofa Desmo mokumbi munene tata pambola yo bisika bizwa miyo na bosanité ye na bosana kayete maître Nyama Solo tata pambolo bisika bizwa miyo
ba oyanga boza tellement ebele na ba auto bane ko boaka na ba auto boaka kate bosala tout et puis ba tongo pesi ba bandi déjà babilité ya kanda yo za muto sepelisa biso libala no eza likama munene eza actualité to koti makambu wana ozoka ne batu bazoloba eza meilleur libala de l'année est-ce que déjà ba critiquer moi si tenante nan ba moni été ba critiquer ndé te ba mona ki na ba vidéo ba mona ki ya oh papa tala o mutu amayele libala kozala différent o mona ki nzondi te na mona ki te o mona ki nzondi te mama na biso en tout cas ba mbote moi c'est kitoko kutu nani Tracy Mbelenga na Glodia Suka balobi lité ya kanda yo batu nyonso ba yebi makamolo bakezaka ba aventure pesa vidéo to kotisa po batu bandi makambo solo besa ya solo o confirmer ngote na confirmer Moussala Nzamba Zobala. Merci. Tata Pambola Biso. Pambola Biso. Pambola Penayo. Pambola Penayo. Merci beaucoup. Yom de ressources émission. Na makamni. Na des annonces. Na des annonces. Na des annonces émission. Simba Boye, na Silisi. C'est là. Bande de Batali Biso, merci. Maïsina Maïle Sadi qui papa na Renedi. Au Azala qui au fourré au moulin. Merci que bande de Batali à travers le monde boit tellement ébélé. Ba abonné, non abonné. Merci pour la confiance et surtout pour la fidélité. Merci à vous et à la prochaine. À la prochaine. Il y a José Moulumbe, il y a Baxa. Il y a José Moulumbe, il y a Beni, il y a Baxé. Il y a José. Ozomo Nangate, Nzamba Pambola, il y a José. Et il y a Marcos Zefondo, Tata Pambola yo. Il y a Marcos Zefondo, Tata Pambola yo. Nabo Sanité, Manu Sakombi, Tata Pambola yo. Ozomo na ba famille ba konti na koti, Manu Sakombi, Tata Pambola yo. Le boss na Finlande. Tata Pambola ba onyo sobolandi biso. Ya wenzambe tata zana bino bisika mizwa bino o ezamboka mokili o ya kokufa kufi o ya kotikala tikali o ekoya eya awa na Africa Info musala kitoko yandankara ezaka yandankara twende yandankara twende nalandaka yote papa ndenge olobaka biloko wana merci Fondation Yassine Bilele Yassine Bilele, Mama Motema Malamu. Fondation Yassine Bilele, Zosunga. Bonjour, na bakinyoso lelo eza le 25 décembre. Ekopesa bana biso bilamba pour en plus, là, ma mesa, là, ma kiti, on a mal dans la biso, au cas où peut-être la fièvre, frère, maladie, on sera toujours qui parle. Je sais qu'il dit qu'on a un peu maman la biso. Maman des nuits, il dit qu'on a un peu Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yassine Bilele, Mama Motema Malamu. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Yo café. Yango. Oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande. Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, Nini, oh, de l'oncologie, Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok.
bio café ekosala biso nzoto elengi tomelaka na bino yango Force Mbetu. Danger. Maxido, café original, bandeko tomela yango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,